Désert commis océan. Alléluia. Misuna ezibiano. Mokanga miazwi bonsomi. Alléluia. Monokwe commis polele. Monetika commis moto. Ochola mia commis important. Ekopoya la mato ilokola kan. Et voilà, merci. N'a pas pensé sur Espace Congo Télévision 1. Chaîne Magambo. Chaîne Persévérance Yangoyo. Chaîne qui m'a palicité Yangoyo. Merci bien parce que dans l'émission la mieux ton Tiango. Mais parce que on a mon souka ba dika sur Congo. Serge Bolo. Na pesi mbote na mon papa na ngai. Zana ba baso mbote na yo. Na pesi mbote na Richard Lwemba ya Metol mbote na yo. Na pesi mbote na papa na ngai Krevis Luzolo. Fondé. Ya bana so Hollande ya Njili. Mbote na kucha po Tara Madongo Zulu. Mbote na yo. Na pesi mbote na vena nga Jean Savent. Mbote na yo. Na pesi mbote na vena nga Amos. Tara ministre affaires inutiles. Mbote na yo. Le mission na yango tonga changu yango yo. Tonga changu. Vérité. To Yesus. Le la Yesus. Na ko ba vérité tonga changu. Le toi ça ne marché kasa ya wonda 6 ezalaka. Bota la marché wana soke ça la mara salongo ou ça la mara te pour mon ngo. Ndeko Eliezer, vérité ça vérité. Bon ba vérité maquillage te. Ngai inde vérité. Tonga changu. Nguba la mera mabele te. Ngai mbongo la doraté vérité. Pour moi la lolenga mambo ezali. Pour moi la place ça dit ba 30 ans kaka salité libulu. Ce qui papa Lwemba laka meilleur. Pour papa Lwemba so kana njili menjili ya boité. Njili yo koma mama o sakalate ya salité ya kufa. Pour la nini boyka na njili. Tout ça la nini. Talaka honorable na biso. José Yang, maintenant José coup de chapeau na yo. Botelema. Cette fois-ci na njili te. To boy salité to boy mbindo. To lingsu te makambo oya pamba. So boye na 2023 bo voter binote. Faut ça mabe tout oyo to boy. Na njili tout to boy. Calamité l'extrême élément où on est à la marché où on a 6 kasa il m'a trop mais chaque fois maman m'a foutu à la bonne la bango ya salongo et kenda wat mon salongo kenda place ni ma mai go to da ba pesa après coronavirus ils ala bon bogota la calamité bo mona ngo awa to les cas ils voulaient valoriser Lwemba. Aujourd'hui ils sont là. Voilà la fierté de Njili, 3 fois élu en tant que Brukumese de Njili. Regardez comment Njili est devenu. Njili est devenu comme une poubelle. Njili n'est pas à l'image de Njili. Mais il y a des fils qui honorent la bonne gouvernance du président Félix Antoine Tshisekedi. Voilà notre candidate pour la nomination du Brukumese de Njili. Elle va valoriser les valeurs de Njili. Parce qu'elle est une femme. Aujourd'hui, les femmes incarnent des valeurs républicaines démocratiques. Nous sommes des l'UDPS RDT. Nous valorisons les sociodémocrates. Elle mérite ça. Voilà François. Elle est là. Elle va toujours tenir les symboles de Lwemba. Nous n'avons pas beaucoup à parler. Un bon matin, nous serons à la merci du peuple congolais pour l'électorat 2023. Merci. Oui, Clovis Luzolo, papa na biso yondo talaka président fondateur ya bana chango na kata Hollande qui salmi banda. Awa ezali quartier 5 après c'est mon maître Koké, village bonde ko talolenge ezali. Mawa trop, awa vraiment suka na salité, mawa. Oui, Madongo Zulu, oyo komone yali marché Kasai, mnabenga ngo wenda 6 na Njili, mabota lolenge zali. Vraiment futa ka salongo na bonga célébrité même salité tonda kaka ja 120 tala makambo yo mawatro didé massa ya Vatican. Awandeza la pasi komona ka biloka boye na kata capitale. Wapi mbongo célébrité na Njili. Ah papa Lwemba oza wapi? Richard Lwemba botelema parce que Awandeza li pasi mingi gentleman les pionniers.
Marie le penu le B7 oyebi selanga yi président John Joe awa yali marché Kasai mawatro ezali côté moko oyebana na wenda 6 mais botala lo lengi tali awa vraiment suka na passe il faut le kembe. Oui, tapé rouge yonde ozali grand producteur Sari Sebota la makambo ozali bobengelanga maître José Yang atelema pour netali quartier na bango si vraiment ozali njili kenda stango menjila bomba wa tro madongo zolo awa obselanga mama tete yenga ya général Fulangenge pour awa mawatro cette fois-ci zo telema Blaise Lumbu na kati ya Bruxelles bo telema vraiment pour sokite mawatro wapi amour de patrie na kati mboka ezala soute botala lolenge donc on sangi mawatro boka mwana mwasi o mawa. Bonjour papa. Ah tout ça. Wana wenda 6 na quartier 6 na commune Njili. Maman tokuta siko teka awa salite makasi awa. Est-ce que ça le sala maté? Ça maté papa wenzo kusito lembi kusito bayang. Ça maté ba kongola bambonga salon. Nazo bambonga salon. Bakonza wenzi awa. Bakonza wenzi. Est-ce que aussi bazo bambonga salon sala maté? Bazo ka salon sala maté. Chaque jour de pesa bambonga stabilité mais tout le monde a salon sala maté. Ah merci mais olwani po bakozwa otalo ya Njili pe ya chango pe ya mboka jatingo bien. Atala biso ka makamba wenzi asito lembi salite bloc ole to teka na wenzi sito baye wenzi fulu yango bloc ole awa sito lembi pena wenzi. Merci maman. Konta mboka batala biso ka lika baluka biso solution na wenzi. Merci maman. Oui bituba oyo bokomona ezali pasi mingi jili kya kungozulu ya mati matondo. Ah, ezali pasi mingi Deps Makra tala kaka yo Deps Makra oyebisila ngai de basamba mais c'est soin pour awa soin simba soute ki foloki mbi bienvenue vangasele seruti tomo aide lumbele mawatro pona ngai nazangi maloba koloba ki foloki mbi ministre environnement azabwa pi provincial atala pour salite maleki mingi awa suka doko sangi mawatro pona nga buka no tata o. Bonjour papa. Bonjour. Comment on est? Comme l'on a Jamoule. Ah, toi, quartier ni? Dans la quartier 6. Tu peux marcher 6? Marcher 6. Vous savez quoi? Ça a été pour l'année. Ah, tu sais comprendre les gars, chef du marché Bazali, tu as salabilité Bazali, mais jusqu'au moment, on va salabilité, mais tu as là que Babi est une propre. Aussi un quelqu'un peut dans la propre propre la bisika batu bazali bisika babilo kamolie zali makambe bele salite bele fort na bele mona bazali bazaka bambongo nikolo sona wenze pour nini ko kongola bambongo baba mama mais salongo usala magate salongo tout le monde appelle salongo ngo sala magate mais ba kongola ka bambongo salongo eh ben on va se ramener au salon tout le monde a comme ba gens eux ba le côté ba poubelle ya milene côté ba ba fa kuna ba propriétaire tout le monde a ka ba tuana. Merci beaucoup au sema ni ko bakonza mboka voilà ndoja tungo bila na sengi na bakonza mboka monsieur le maire Chatiningo Bila en tout cas vraiment mais quand il dévision na kata quartier 6 na marché Kasai na Njili tala marché munene place mais makambo evandaka mais makambo place evandaka bani tozo comprendre te tozo mona bo soto na sita la boy ba bisalité leki makasi ba mama bazo te kabisika bo soto zali bakamuno sa mabe ya tozo ngina monsieur le gouverneur ameka ko aider biso na process à tout monde misala oyo au marché batu bazali baza banyama bandeko bangai bofongola matoi pe boyoka esika nyonso bozana. Oui mama Hortense Luemba yonde telema po makambo na Njili komi pasi mingi komona biloka boye yali pasi mingi Deps Makra boyoka papa oyo pona nga mawa. Bonjour. Comment on est? Comment on est mutala basistant na kanda na pole. Ah tu vas na quartier. Ah tu vas na quartier 6. Les sende ni ko koma bon awa mama ezalaka nzela ezalaka no malamu. C'est quand to kola ezalaka bien mai bana ko vanda te. Mais arrivé à un certain moment, comme si c'est mon boire, il y a bafoulou, donc ce que Tony Bozubokundi, Zélé Mati, et Tony Bokundi, Zélé Mati. Tant que vous les obéta, pour Mati, c'est tout d'abord du mot pour l'uable. Et ça, le mélange na sable. Mélange, on a un peu pour ma poto, peut formera les boulots.
donc on dit boulot on fait maman c'est bané banda est-ce que c'est combien de temps ah mais oh yo pena ninga depuis ba 89 bon chef à quartier na bino ayebité chef à quartier oh ya ali ko couper ayebi oh ya mbali so ayi ko remplacer couper ayebi oh ya mse to so remplacer la couper ayebi oh ya 4 maza sikoyo ye ayaki pe to yaki na awa na ngai moko to yaki na ngaponga na chef bala adjoint ya kilwango numéro 30 on se ranya ba kona mboka botala bon pona ba kona mboka vraiment et ali passe et ça souci pour et environnement ba maladie ba na bazobela bela pamba suite ya ba mai ndenge temteme ba combien de demandes to ko ça ba demande belé ay belé kala net ba biso to ali ba encadrer la box to baluki bazwaka solution na place oyo te mbula na mbula butu moyo elanga mayo ekawukaka te tolingi baswila biso solution toyebi glumese ya njili te donc pasi tolembi ya turo na lobi na kofote te po tozomona changement te mwa sanfra ya pasi tozozwa pasi tolembi na njili awa maziba oyo mbula na mbula ezalaka kaka tolingi elimwa batu pasi mpona kotambwa na makolo pasi donc tolembi balukela biso solution na place oyo balukela biso solution na place chef de quartier toyebi soki azala na se kuna toyebi ye te maziba oyo soki ezala Et voilà, merci à tous qui ont suivi l'émission Tonga Tiam. Moi, peut-être que je suis Kabadika de Congo. La commune à Souka Nangai. La commune à Souka. On peut s'en montrer dans l'espace Congo Télévision 1. J'ai Thomas et Pionnier Mbote na yo. Tout chapeau na yo. Papa Nanga Serge Kunke va moi la poto à Tongo. Pour aussi à Kunke va Mbote na yo. Dieu Kunke va Mbote na yo. Del va Tuvanga Mbote na bino. Del ma Tuvanga Papa Serge. Traka Mama Sarifa Ngata. Et pourquoi pas la paix sous mbote là-bas, dans l'espace Congo Télévision. Fanny qui bloquait les artistes Makambu, mbote là yo. Je pense que dans l'espace Congo, mbote là bino. J'ai dit Kapungo sous lui, dans Mati Matondo, mbote là yo. Dieu merci pour le genre, pour le mbote là yo. Sans oublier, mon vieux dans la producteur tapis rouge. Saris, mbote là mon condi. Talara yo venanga, il faut la bino. Munungeri, Salika mbote. Ya voilà, collègue.